Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas la biso tozara toujours plein. Appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozara on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir vous pesa confiance vous allez kaka toujours là pour nous pesa la numéro à téléphone ngepa ya batou. Maman Bijou alobi balobi union fait la force. Bonsoir, bonjour na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelonga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na ye na mekaka kotie la bino ba image ya notre sœur na kombo ya Rafine Tumba. Et puis na mekala nous kopesa ba abonné nanga conseil na propos ya ba vidéo o tokotala. Toza apona ko condamner te parce que ye asi akufi. Balobaka soki mutu akufi akei makambo yaka na mokili pona batu batikali bozwa mayele. Maman Bijou d'or na kotila bino ba vidéo na ye ezala ba vidéo mususu na tikala komona yango te na tikala koyoka même pas mais tango akufi biso so tolingi to découvrir to yeba eloko nini au juste esalamaki. Na kotila bino ba vidéo oyo tango afingaka mama ami na kotila bino ba vidéo tango afingaki notre pasteur na kombo ya Denis Lessé. Et puis na kotila bino lisusu ba témoignage o ba tebele bande ko mususu basi basali donc bande ko mibali en tout cas to mekana nous biso surtout to mekana ko tirer moi leçon na kati ya makambo oyo ba vidéo Maman Bijou d'or akotia tozala matanga bomoni Maman Bijou za na foulard na oti ko sala la ngai ba course na lobité pourquoi pas ba bonné na nga bazolinga bayeba Maman Bijou na makambo oyo alobi nini. En tout cas loko so eza moi bien et sepeli singa parce que na suka notre sœur a comme kotia banzimbo nzambe a comme ko sambela donc ta mususu pe a se préparer ki na ye makambo nyonso to asala ki na mokili atikala ta mususu ko senga na ye asenga ki na ye ta mususu pardon. Donc toye bandeni tozo vivre parce que ezala mutu nyonso tuté ba finga kaye ezala mutu nyonso tuté balobela kaye mabe ofinga mutu boy oyebite mutu wana eloko nini oyo azako kanisila yo ezote ate on dirait que tezo bakisa makaka mabe il fallait mabe esila mais mabe ezo sila te mabe ezo ya lisusu plus pur on dirait batu bazo mona na ba makambo ezo lekate on dirait batu ba donc sans ya vie bazana ngote donc ce mutu akufi ba ebite ke oui donc mutu akufi atambola kindenge di biso to meka ko changer non biso to zaka ko continuer Maman Bijou na lobaba ona mabe ekuta mela yote ngakutu na zwa problème moko o tamsusu mutu na makolo na ebarate kaka pona na zwa ba vidéo moko batindelanga na zwa yango na partager yango pa ya batu na partager yango pa ya batu parce que o yanga pe likambo mutu moko te jamais akoki ko bomba yango parce que mokili etambola ka bongo mais mokili etelemela ranga eloba o bakoki koloba nazwa na vanda nazala maîtrise jusqu'à maintenant parce que na yebike ndenge mbonga mona loba ona mabe ekuta melaote na vanda na raisonna na yeba esika nini ba vidéo wana euta mais lelo na koki koloba yango te parce que makambo ezala nanu en cours nanu esila te mais un jour na koya ko vanda pona koya ko bimisa nyoso ndenge ba vidéo ane koma na maboko na nga ndenge nga na partager ka yango ndenge nga na salabo parce que makambo ezalaka epa ya police donc mabe oyo to salaka ezongaka kaka soko sali lelo mabe pona yo yebi ke wi na sali mabe wane esili te nzamba moni yo vérité et ya kana malembe suka ekomaka donc to meka ko changer ba comportement na biso ko vanda boye ko finga mutu c'est pas bien et puis batongo tozo finga bango to yebi ba état d'âme na bango te donc mutu mususu ko finga e penza ka ndenge Denis Lessé lobi boko yoka bino moko ke atike na maboko nzambe
nyonso tu ezaka na kati ya video oyo. En tout cas yango na Mama Bijou do na ye kaka pona koyebisa babone na nga na vie faut toyeba ndeni totambolaka totambola na biso malamu, tolinga ko blesser batu te, kolinga ko blesser mutu te, kolinga ko sala mutu mabe te, parce que oyo zo sala oyebi te soki mutu wana zo kanisela onde nini. Nga na yebisa bino na loba makambo surtout na zongela kaka na nga moko. Donc nazana parmi bato basala nga mabe o mususu na limbisa na nga bango facile. Ezana bato mususu moya ko limbisa bango ezala te parce que mabe eleka. Ya wana ko linga ko sala mutu mabe eleka te. Mutu a loger yo, mutu a vandisi yo, ale yo moko kaka oyibi mbongo kimi okomi ko sala lisusu ba video ya mabe, okomi ko sala ba propagande, ba faux témoignage, neti ba biloko bongo. Yo kiende na yo oyebi te ke mutu oyo zo sala ba faux témoignage. Oyebi te loko nini azo boulele yo. Donc totika kosala batu mabe. Oyebi te loko nini azo boulele yo parce que donc osalinga mabe yo kei. Okei na yo. Nga na yebise bino ba modèle ba genre nini onga na kanga bato basala nga mabe. Nazali susu na mona mobali moko boye oyo asalanga atinda ba video ya lokuta kingana eto samba nazana ba avocat bazila mkolo tukukanga ala kisabiso tribunal ongana eto samba ki ala kisabiso ba juge nino bakata makambu wana po makambu lokuta nazana na sina lingela ebulu na ebi mkolo tukukanga mkolo eloko ni to kosala mais eta msusu ya kansanga na zazoba yamana to linga kosala batu mabete parce que yo sali mutu mabe oyebi te eloko ni azokanisila yo. Nazala na batu na sita cha quelque part malgré bato batinda kai asala nga chantage. Ba futela eso kinda kumona ba commune moko rekile wana ba abombana. Bande kolangeza ka apona koloba ke ifo to banga makambu to linga kofinga ka batu te, bo tala sikoyo boyo kabino moko ba video na kobanda na ba video oyo ezala kina nu conflit ya notre sœur asili kozong sa molimo pa ya nkolo na Koffi Olomide ndenge afinga ki mamami et puis na rotela bino ya Denilese ndenge afinga ki Denilese et puis na ndenge Denilese yaki ko répondre ye nyonso tweze na kati ya video oyo. En tout cas ete ya biso bato totikali totika kofinga batu pamba totika ko nuire ba vie ya batu parce que ça sert à rien. Mbongo c'est rien. Brotala sous vidéo moko notre sœur azola kisaba mbongo banini donc vanité de vanité to luka kaka parce que nzambe akanga longola biso mo esprit wana ke lobita msusu lobi okuna okende na yo mutu nyonso tu na nini na prière na to senga ka nzambe mawana kita apesa biso ba longue vie to wumela ye mutu asili ko kufa na biso batu to tikali to leki na eloko moko te yango wana il faut toujours ko bondela, il faut toujours ko senga nzambe to zalaka toujours protéger na makila ya Yesu Kristu. Nzamba pesa biso longue vie to bokola bana. Makambo baliwa ya ba avant boye ekende musika to tambola malamu. So ye mutazolo ba makbe na yo eke kutameli yo te. Nzambe azanzamba juste abundela biso bitumba ya minene o ta mususu toyebi te parce que soki ko kufa mais to si to kufa kala. Ezana mutu mususu ayina yo osala eloko te. Osala eloko te me ayina yo ameka yo akokaka yo te parce que yo zana problème na yete. Donc soko zana problème ina mutu te soki mutu azoko modire yo balobaka malédiction nyonso tout ezana cause te ezalaka sans effet. Donc ba biso nyonso tout ba bijou oyo balobela biso mabe biso nyonso tout ba bijou oyo ezala batu bakota ba maison malédiction nyonso tout sans cause ezalaka na effet te. Bakoti mola o libulu pona yo kota soko yebi na o likambu te. En tout cas bango moko bakota na kati ya libulu wana pe bakundami bakolobela yo mabe bakomodire yo soko yebi na o likambu te. Bango moko malédiction ekolanda bango génération na génération. Donc c'est ça Mama Bijou lobi so batimo yo lo libulu soko yebi na o likambu te bango mo ba odinda na kati. Donc to luka to zalaka toujours bien, to zalaka toujours zaouba, to zalaka na ba problème à batu te au moins ki batu balukela batu toujours ba problème. Yo zala na problème na menga na zana problème na yo te. Ezana mabe mususu to limbisa ka ezana mabe mususu ezalaka vraiment pas si pona mutu limbisa yo. Yango na to luka ko sala baninga mabe te. Et puis ce qu'on se sentir que ozali coupable osala mutu mabe c'est mieux que senga pardon ezala nango malamu parce que elibéraka makambu ebele.
Donc si on sentir que sala mutu moko mabe makasi mutu na kangela openza kanda senga e pardon, c'est le moment na tieli bino ba vidéo oyo et sert na biso salaki o pe batu basalelié bino moko bo juger mama bija lobi ne juger point ici kazali que son âme repose en paix. Tozawana na adresse na biso eza na matonge na Iribu A37 olingo ke na o vacances na ki tozana auberge na biso eza wana po na biso ba diaspora olingo ke de congé na yo luka mama bijou sala réservation à place na yo o kozala jamais d'ici. En tout cas mes condoléances na famille à notre sœur. Donc mes condoléances na batunyo surtout o bayebi notre sœur. Et puis bisonyo surtout ba mes condoléances na biso parce que za matanga na bisonyo surtout otala ba vidéo. Ah mon père, pourquoi tu es parti mon père? Ah mon père, Charles, comment je vais te plairer, je sais pas. Comment je me fais mon père? Mon père, je l'ai laissé, mon père. Je l'ai laissé. Eh, Nzambe. Non. Non. Namona nga. On défend. Papa. Oyo saliana komo na oni. Video yo saleli biso komo na nini penza tobenga nini. Mawa. Ozaposa to ke lo mawa. Pona nini oliko za la sérieuté atambala moko. Oliko za sérieuté. Esika nyonso zoluka buzz. Donc esika nyonso zoluka kabalobelo. Tina liwande kona o Charles lesi balobelo kaka. Papa, yango yo mutolie ye. Poni ko luka succès makasi boye. Donc video yo saleli biso. Tobenga nini. Papa, yango wana ozolela na se ya dra ya chambre na yo. Bapimeli yo loko tozolela penza mutu akufi. Balela bongo. Est-ce que balela bongo? Non. Ezala rate papa. Boni boy. Kobetsa batu mabaku. Ozi pa téléphone otie. Liboso na yo posa la vidéo. Likona ngoyo moko yebi ke longi na ngade ni lese za mabe. Obi tena luka filtre. O filtre enchakomba. Jakomba. Nalo batalo kwa soba mongo. Boyako mone inone. Nake natana mopanzi na biso baluba. Zambi wine. Kacha. Chitumwa shikumona bya nunkuto. Chitumwa shikumona mamu mundega. Nan? Na mona te papa. Okoloka toki ndoki te. Deni lesi likolo na ngoli susu elongi mugugu. Elongi betela ba tampo. Olingi batu ba okelo mawa. Donc oyo se na video wana yo leli. Pasteur Charles lesi. Personnel. Yo leli. Donc oyo kosala buzz. Yo mutu musisa. Ya mawe katana. Musisa mawe zika. Musisa mawe pasuka. Musisa mawe tombwanga. Musisa mawe bapikola. Do yo pensako oano na mawate. Pasteur Denis lesi ozamu to amawate. Jamais okosi. Okosi. Omoni bezo esimbite. Oh, papa, yona tuni banzimi no bavivana ondeni. Bavivana ondeni ni. Do okino somo te ya kocha filtre, okoti pe na snap oche filtre. Oponi penzande basi bapona ko poni. Oche filtre obite o ebisange longi kitoko. Likona ngwe longi mabe makasi tampo e matekiti. Solution no ya longi na oluka ko papa tika no beziko. Lela no grand frère na yo ko Charles lesi. Mutu azana nu na sena nu kutu bakundi ete. Osa bezi makasi boy. Na sepe na video no te. Video no penzo zo lela frère na ona sepe na ngote. Elongi compliqué. Sans na ngwezo ye banate. Suite fait elongi nezo ye banate pasteur Denis lesi.
Lokwa ba chercher ba oluka kisi ya corona ti lelo ezozwa mate. Ne faso elongino ezaleli. Boni mutema mabebo yo mutu musisa ya mawekata na yo. Oza musitema makasi. Olingo l'acception ke yo lelia. Boniko. Kosa bato yo kosa kana. Sika ba jozo sala. Banzimino penza na ebite so lakisa bango na ebite lakisa bango nini yango wavuta bango makasi bo. Ponga pasteur aboy simba te. Oh, ulingi base ba lobelo batango ngara fine ntumba. Mama na meisan, mama na enji. Nabi ekotite. Ekotite. Boni. Mutema mabebo. Oh. Wa mutema mabelo kwa baba kondina biso gouvernement depuis wandi ko kanga biso na makambo ya corona. Couvre-feu likola couvre-feu to vanda kana ndako. Baliko libérer batute. Ne niveau mutema nweza. Yo na mawata. Lukano solution no ya elungi na yo. Zwa ta ya kolela frère na yo Charles Lesi. Tika na babes. Po simbite. Osali erreur. Oye pananga. Ofingi kofi. Mais nga na kofite. Nga na onkra. Na mbio. Na mafuta sika. Nazali phénomène spirituel ya mboko. Toute l'histoire na yo dans quelques temps. Tant qu'évêque, bapesa biso ka pouvoir moya ko maudire. Olala na mabelo bando suba na bilamba pe okosila ti ba moni ndenge ozosila. Yé mwana maso. Omoni moninga nde makolebuka, je suis pas content. Mais elle bato a poto bo calculer date à lelo. Du respect à mon frère parce que si tu continues à faire tes bêtises là, na lobi nation mobimba boyo kanga monde entier pour boyo ba prophète. La fila. J'ai baboma aigle na lance-pierre. Lance-pierre boma aigle. Babilelo koma okamusanga moto akufeli ndeko na ye azu téléphone abandi kolela. Mais eloko ya lobi te retrouvons pe pa na yo. On s'est dit bon, est-ce que yena courage wana aussi na akufeli batu ya na âge wana te. Ya comme des grandes sœurs akufeli ba papa. Tout le monde peut kofelo midi pa autant ça va vidéo pour aller la maman na ye. Ça dit que batu mususu ba kolisa yo sans papa. Muto nous en rapport na été. Nga pe na zai na posa olela te mais ki na craqué. Na filmé yango. Moi je l'ai filmé. Nga la muta vérité non. Papa c'est nga kosa. Na filmé. Parce qu'on filme il peut pas mona ningo non, na filmé na nga moko na no po na conserver yango na. O mitala nozo lela. Oui, na tala ngo au fil du temps na banda ko tala na kanisa jour wana na immortaliser jour wana. Po nga lela papa mate. Na lela kati même na lela kana confession. Parce que les yango pesa ko nozo forcer o lela. Na forcé j'avais un mouchoir. Na zaki na mouchoir et puis la clim était dans ma maison. Na clim, na mouchoir, je me contiens mais na lela ki po na krakaki. Yé réalisateur nanga oyo mutu nanga ya nzondo azalaki na conserver image wana. Les gens disent que créer créer base na liwa ya azalaka déjà mutu a base. Na déjà mutu base linganga na isa ko lokana yela kanga yango moko. Ese ngana luki base yakati na makambo to osola ese bamba grave ngana to sala to zuilité akanda to solo na écrire base siko ese nga ou bien biso toi la conception à musala to sala basaka blague na makambo ya yate na iliwate na leli na tindeli c'est lui qui a diffusé ça. Lui il est là devant toi donc a diffusé quand l'autorisation na yo bisa qui est publié en conserver ça. On va voir ça. Pour moi, on va continuer à rouler là. Bon, na lela pendant 3 heures du temps. Donc, si on a bien fait l'oignon, si on a bien fait la basse, on ni yo gondi matepo, ou on a moins na mutaza ko filmer. Mais na yé a. Mais na maloba na opo kenengi moi na déborder qui peut mukina mobaki papa na yo nire obaki yesu ki nzambe na ba moi qui na bossa na mon niveau compara qui est. Non, nazolela. Nazolela kana na yebi lo na loba yete mais je ne peux pas dire ça parce que je ne fais pas l'idolâtrie na koko sala ngote non. Na lobika yo a papa. Na ça ni suko wa yo OK. En bref, c'est ça. Wa papa. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir au kozo conseil bato ba kufela bandeko so o kufeli ndeko faut ça vidéo na repesa moto conseil té mais ils a spontané.
Parce que Rafine Toumalatali mais moi j'ai star à Fachelo Mabé lié à rapport Fachelo Mababi mais à sens de la yano on filmé nani yango apesi autorisation atalanga qui lui a demandé de regarder est-ce que na so na sa vidéo na ngana lili ya na nga yé na carte rapport na apesi ngata cotisation mais il y a eu des gens qui ont aimé la présidence m'a appelé à cause de ça il y a beaucoup de gens qui ont pleuré avec moi. Parce que je dois partager mes douleurs aussi. J'ai félicité mon gars là d'avoir fait sortir ça. Je ne regrette pas. Au contraire, dans ces pays là. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui ont pleuré depuis longtemps à Lélinanga. Et c'est lui qui est dans l'esprit à Lélinanga. Hier, à fin, on a souci Moutangwa, on a cinq bon. Yana bon. Hier d'abord, à Zana Zamobola Tétu. Akima kima ba mabala ti ake aisika ke wana yaka musana nzondo ba bengana ina nzondo kanda ya nzondo ba bengana ke yemo ayebi ko prestete de ba bengana ke na nzondo o ayebi famille nanga abi famille na nini ayebi Olivier nda mema kai la cousine à Mama Tina amema ye ayene pa Mama Tina ngako na yebi ete ba boyela musala po ayebi français te ayebi ko loba biete de ba longola ki ba zuyete awutaki so na loko cheno ya Rubero aoni Africa bien sûr. Donc aïe, alinga ça va baisner pour rien. Et puis ba kebi saki na ba warrior. Ye fiana. Nana matanga moena s'occuper na été. Mais soka linga continuer na lela na matanga na ngesile na s'occuper na epia ko ki mapoto. Parce que abata magara banda mais ba pesinga sika ya salaka. Nana adresse na ko publier ngo pa ya ba warrior comme ça ba lukai. Pour community moi nani après côté sur libala na poto pendant que libala na kananga. Donc c'est pas normal. Azana libala kananga kima libala. Donc ndenge azana kima libala na kananga tiki batu ba futere monga libala kimi libala. Nde ayego yenga yenga wa pe tout ça papa pa kokotangela nga batu na tena na soki 5 ya mibali atiki na bana tika nga biloko na papa na sina leli ebele. Yesuki alukela kingai azunga te. Kwa yaka alobi na batu ayebinga ne loti. Nana mwana libanda ti ozoko pa nana mwana moko po ya biasa na ba dossier ana dossier tengane nana kinduma na ye ngasiku nana ba prive na ye batindeli ngwa ta 5 atuna maître tura na laxi maître tura ngo akeno vérifier pa tura asola na it asola maître tura mona biloko na laxi maître tura soka meki kaka na silise carré na poto pe bazogi se kishasa nana matanga uko na za matanga mama finga nengolingi beta nengolingi j'ai pleuré mon frère. Je n'ai pas honte de ça. Et j'ai continué à pleurer. Caméra la jour et puis c'est mon père. Il a fait de moi pour y attendre comme moi dans lilo muto asalanga après nzambezaye. Donc je pleure. Papa, même na mi filmaki. Ils a bien pour na lela yana na leli sipe ba te belé. Ba mi ebelé ba eba ité ba leli na na sepe na petit a publié ki. Kutu na OPCK te ye accompagné na kolela mena sepelité pour ngana évêque ya ko imiter ngate en tant qu'évêque mais Alexia on a ndenge ya nani ya comédie mais na sepela ina ngote il faut abandela apesa siko condolence normal pour wana et soit kingai na ndenge ya mokete tika ninga zo imiter zo lelela mabe ba mita tatate. Il faut attirer berero wana batu ba c'est aba journaliste ka batu basalier mwana wana comme ne soki nani wa sene mission là petit Zach là on salaka jamais mission nanga jamais on salaka jamais mission nanga parce que il est parti à toucher partie intimité et puis je passe-temps non s'adresser na yo nan on a ipso ke ngana on rapide na bangote pe na ko banga côté yaya et alors le roi mainga leki yango et là, le roi Maïna leki na komi. Ce qu'on a fait dans le banga passe dans le roi yo. Et l'autre côté, déjà, dans la malédiction, ils ont ni les sans effet. Pour les cater et cotater et denda. Yo a faux pasteur. Yo a faux pasteur makasi. Donc, yo molongoli bilambo tika mutakala. Ngam na otalo na yo kasoni wano kosi. D'ailleurs, pour na yebisa yo, na porter au plainte. Quand nous avons na nga na porter au plainte. Parce que kaka bango famille na bango na porter nga plainte quand na na Belgique na kina samba. Ah oui, na kotanga pe komonia. Tina oloba pe boy ba yebi ke ba porter nga plainte. Nga na eta na Belgique ici ka bumali ba porter nga plainte. Dieu est bon, Dieu est grand. Donc bango va porter nga plainte après avoir ngana kende na la police. Parce que na yebi ke ba image mo boy le kana internet ça va vidéo. Après avoir non, voilà té. Onga moko na kendaki na la police na se présenter na expliquer na une mission et on a salaki o etalaki ko fiolo mide na mama mi
na présenter yango na la police na expliquer bango na ba message na ba voice na ba makambo donc ba appel tout enregistré o ba twanda benganga ba menacer nga soit que ba omona na plateau de ça te ba interview ça non ba interview na plateau na yamba Koffi Olomide ba kota na internet ça va être Rafine Touba Koffi Olomide ba omona plusieurs émissions ba ayana Botou na Africa Télévision donc plusieurs émissions ça vous tu en solaté. Et où tu es solaté, ce n'est pas que ceux qui confient le milieu s'est déplacé à la plateau pour prendre ou dans un grand. La makambo Rafine a ebisanga ese belé. Musicien wa bomi Rafine, gilet botata la. Na tang sama misu na yebiye. Vie osa mukolo. Oluki Rafine trop, oluki Rafine trop. Rafine a yebisanga yi makambo ebele. Rafine a finga mama ya artiste moko. Artiste wana boya kokangisa na justice. Artiste wana aboya kotindela ye batu. Rafine mona makambo na butu ebele. Mon frère, pona nini kimotema mabe ya boye. Un artiste musicien. Yo zawana soki babi afingi yo obomi. Zobozi afingi yo obomi. Batu ebele soki basali boye yo yakande ateki na ebite ataki moko boy ya butu ataki kaka ya butu Rafine faki bo mema ya ta boza wa video na ye bofunda ya ta na office bofunda ya ta na la police na sala émission awa chez Wando restaurant Tam Tam d'Afrique o ezali na Mos soki tika na gare ya Mos okiti wana na 5 minutes non 3 minutes de 3 minutes au tini restaurant ba congolais chez Wando bon la chose c'est Tam Tam d'Afrique mon frère nana méchant ya blagité pe na osenga bande kona ngai ya TikTok YouTube Facebook o bosala ba live batu oyo bozali kofinga batu oyo bozali kosala guerre na bango bazali ba vampire o ba melaka batu makila na butu bokeba. Merci beaucoup. Mais la sécurité non tant qu'on a compris la moitié longine de beteli tampo de betilo wabo la moitié longine de ce longine comme bangisa donc il est comme ça bimeli ba habité et a pas si bini moi en rokauka niveau longine comme mais non on moni mon vat hein eh pasteur on est katanga no ba versa bi de no ya zune ba ta ya beta penza mon vat ça tient gel à tient produit mais non on va niveau comme voilà et ça lui ma casse attitude na vis-à-vis à Koffi Olomide tant que Koffi maman na désolé pour la bango donc na kumba na bango te na lia na banda kuna bango te bazelanga te na ekipoto bayoka sango ke Koffi Tumba na yo na ba filmer na ndako bombe ba obwa kele bido libanda bazwanga te Koffi Tumba ngo ye wana changer mobali ya mataki ya kitaki ba komo kontenga mbe na poto bazwanga te donc tinde bazalaka na baluka ba Koffi Tumba bimala libulu nini abeta nzoto na nzoto nanani Koffi Tumba lisone et arandenge ni déjà na temps normal so bango ba sepelité par rapport à ba veringa na betaki sur makambo Koffi Olomide na suba ba milama ibala na clashaka sur batute na betaka ba veri ne swaka tellement que vérité swaka yango moni sala bomo o beta vérité signifie na yo to via mutu na robeta vérité sur vie ya mutu na beti ya ngaite parce que si ce genre beta ya ngaba tebele ba tshama point d'interrogation peut-être pour ça mutu na nga mutu eloba tu comprends na robeta ba vérité par rapport ya acte o mutu asali o e mona na miso abatu tu comprends pour na bi ko poser une question à fil de quel droit parce que tu loba aya yo to ya mutu donc so il robeta de ya mutu na bi ke sous question moko e ya nezalaki obeta ya mutu na droit nini obeta moi tant que qui ngana obeta moi tant que journaliste en tant que mutu ya média tu comprends en tant que mutu ya média yango moni na solo la bongo c'est normal na sola lokwa mutu ya média so boye na média boye na masolo na bino onga na moni ke ezotengama na moni ke eza yango te de apona zongiso déjà mobimba na zongiso giga il faut na sungwa yo donc so na sungi yo lobi moni yango mabe mais non. Et batembele bazaki choqué attitude na vis-à-vis à Koffi Olomide tant que Koffi maman na tu vas dire quoi bato bazaki choqué na bisi bango désolé pour la bango donc na kumba na bango te na lia na banda kuna bango te bazelanga te na ekipoto
bayoka sango ke Rafi Tumba na yo wana ba filmer na ndako bobo ba obwakele ndo libanda bazwanga te Rafi Tumba ngo ye wana changer mobali ya mataki ya kitaki ba komo kontenga mbena poto bazwanga te donc tinde bazalaka na baluka ba Rafi Tumba bimala libulu nini abeta nzoto na nzoto nanani Rafi Tumba lisone et arandenge ni déjà na temps normal so bango ba sepelité par rapport à ba veringa na betaki sur makambo ko Olomide basuba ba milama ibalala parce que quoi c'est son relation na ko filmer banda ko filmer par les passants la vie là mais Koffi Olomide aza icône na musique congolaise Koffi Olomide aza parmi ba grands ya musique na biso aza na kati relation ya ngana Koffi Olomide bato na ke na neti mwa musika ba lekisa maele mais lelo ngana yosa bango vérité pour ngata mulaka na nga na le poitre Koraman toza na relation mususu te à part ya journaliste na musicien donc ils sont professionnels OK c'est platonique na yebiso ezate ke o libanda plateau beaucoup de na moi ekala moko boye ou bien libanda ekala bokami mo na 4 points mo boyete ezalate e otika la pozali so na liste o Koffi Olomide la ba fille peut-être pour expliquer terme il y a télévision ou bien il y a média excepté ngai est-ce que et arriver à peu jour mo tam souvent na Koffi Olomide en dehors nenga musra tam suna olobi par rapport à Nini Nako. En dehors, il y a Posa en studio, en dehors, ça a une émission. Est-ce qu'il arrive à jouer pour faire comme sur place, pour partager un verre, comme un gâteau, comme un autre? Et ça, là, mais na cadre bien quoi. Na cadre petit, na ngas koto sa ndetindeni. Rafi, na anti to compter mission à biso pour dire que va te belé. Est-ce que tu trouves il y a pas pour filmer la plateau là? Mais ben monsieur ça na internet tu vois qu'il est au monde. La plateau mais ça tu vas interview ça. Non, à part interview la plateau na yamba Koffi Olomide. Ba kota na internet ça va être Rafi Tumba, Koffi Olomide ba au monde a plusieurs émissions. Ba ayana Botou en Afrique à télévision. Donc plusieurs émissions ça où tu es au solaté. Et où tu es au solaté ce n'est pas que ceux qui Koffi Olomide s'est déplacé à la plateau pour monde ou dans un grand non. Et ça qu'il faut y avoir nous sommes allés au moment de nous sommes appelés rumeurs mais nous sommes appelés pour rumeurs ça prétention la vérité donc arrivé aux appels solo mais déjà le coup de la plateau même tout sauter les questions pas de souci mais est-ce que quand tu as internet tu vois que tu as par rapport à non est-ce que tu interview les bandes soit interview les bandes non na lobby bien interview tu na lobby émission na plateau on a déjà sauté en haut télévision c'est rumeurs on est à l'hôpital parce que sinon pas tout quand on a on a vers Koffi Olomide ninga na plateau na hote pour le kamoke le kakawana ikami yango elegaka te ikami ngana viena nga mopoto salade ana makambo eleka donc il nous arrivait aussi à tobendani tobongisi yango sikomo na poser question ndeti likambo nini bon na monto le kalikambo mais sikoyo c'est vrai tu peux tout dire ndenge vera bolela qui a se filmer bona boye mais quand indexé par exemple souffrance au moment na ya vifa qui avant akufa bona tu trouves pas que il y a non seulement Koffi Olomide mais après na bana mususu pa bota azana ba koko bona ba retrouver un peu moins mystique bon on va retrouver tali bango neti na minute oyo nazo ko s'en foutre ba opinion ya batu nazo ko s'en foutre na makanisi na bango na ba onyoso ba kokloba parce que kaka bango famille na bango na ba porter nga plainte kande na Belgique na kina samba ah oui na kotanga pe kombonia tina oloba pe boye ba yebi ke ba porter nga plainte ngana eta na Belgique sika bumani ba porter nga plainte Dieu est bon, Dieu est grand. Donc, on va porter une plainte après avoir kende dans la police. Parce que nous avons dit que l'image sur Internet, ça va vidéo. Après avoir. Non, on a été. On a kende dans la police, on s'est présenté, on a expliqué, on a une émission et on a salaki, on est talaki Koffi Olomide na mamami, on a présenté à la police. On a expliqué qu'on a un message, on a un voice, on a un appel et tout enregistré. On va tout menacer. Donc on a dans la police, on a peut-être condamné. Après on a expliqué que le danger c'est par rapport à l'émission à mamami. Alors, plainte c'est pour moi, c'est bon. Juste après 3 ou 4 jours, on a moni de la convocation. Ba porter une plainte. Bazo senga ngana retirer mission na internet. Na baki wana nde na sala tenga pe na bukai ba vukala na. Ekendaki to sambaki.
Donc voilà, jusque là makambo qui est nango malem mais na zomo ate babi ke il kamoluki un jour tu m'as bémo ça les médailles ma béni ne ça melanga un jour par rapport moi bébé ko mama kwanza na nzoto donc ko gogo do quoi ba kofi aboma ba tu abisa ba kwanza na nzoto akolisa non ça c'est ma famille mon papa na mwana nzambe mwana ya bien ya bêtise siko nini na mosusu na yo na osusu bilaki mabe ya mibale papa c'est de nous voilà mais la séquite longtemps quand on a compris la moitié longine de beteli tampo de beti le wabo la moitié longine de ce longine comme bangi ça donc il est comme ça bimeli ba habité et a pas si bien moi en okauka niveau longine comme mais non on dit mon vat hein eh pasteur on est quand on a ba versa bible dans ya une peut-être ya beta penza mon vat ça tient gel la tient produit mais non on va niveau comme voilà et ça lui ma casse donc du coup j'allais dire qu'en fait il y a ça pasteur ça passe-temps tu vois moi tout déjà ça des passe-temps moi je n'ai rien à foutre de lui akero comme melanga na ba testo na e comme lingai ya comme ya tindi ba voice pasteur Denis Lesi passe-temps na on s'adresser na yo nan on a biso ke ngana on rafitu bana bangote pe na ko banga côté yaya et là le roi maïna leki yango et là le roi maïna leki na komi ce qu'on a fait na ndo banga passe dans le roi yo wa et l'autre côté déjà non ba malédiction na yo eza ni les sans effet pour elekate ekotate edenda yo a faux pasteur makasi donc yo molongoli bilambo tika mutakala ngam na otalo na yo ka soni wana kosi d'ailleurs pour na yebisa yo na porter au plainte quand nous en kina na porter au plainte mama mimi mwesesile na munoko mama mi ando bimisa baloba bien lisute na munoko confirme ndanga sele sebso baba vantir ezanga tina mama mi esa saki avese mbange tenga maki OK mama mi asaki déjà avese mbange tenga maki so tali mama mi osepelo kangane selfie te d'accord pour matame lalaki mbange tenga maki pour son autre lembaki kingwe diembeli mais attends allez-y vite comprendre bolinga bo komisa mama mi grave bolinga bo bola tisse soutane ya mama Maria mais non c'est pas ça confio le midanga ça la buzz na si mama na non épidémie moi linga ya lisusu ko le coronavirus kombo na ngoni mama mi po akufi non ninga me malobi mokili ya finga ki mama ya kofi parce que ce monta kufi moyen ba lobela ngo mabe et ça lisusu oui personne oui mais est-ce que tango zaki na mokili atambule conforme na ninga zali afingi mama ya kofi mbebe tengami tout cela avant na banda ko moko bo essayer mais sengela ki batote parce que maman ya kofi le midé même kofi azo ko la maman na ye ça dit quoi un esprit de garement et kotaki na Deutéronome 28 verset 28 pour bible esprit ni kotaka esprit de garement et moi ko sa makambo ko yebate ah d'accord ko finga sa bozobo ko yebate ngo mo yeba basi na TikTok lelo ba kata bilamba dans l'esprit de garement ba yebite c'est l'esprit de garement bazo yebate Deutéronome 28 bazo yeba lelo bazo sala te so ko bisa no sutuka parce que mais boaka bango personne da bango tolongwe wana oyoka ki atoucher ki bato belé oyo mitema na bango ezalaki malamu te ko finga na télévision bino bozali ba donneur de leçons bino bozali bato oyo bokolakisa bato nzela mais ezali bato bokopesa bato na polémique te ti ako toucher Denis Lesi Denis Alobi na yema kamaloba ki o aboma Charles et tout ça moi j'étais blessé parce que je connais l'archevêque Charles. Ce matin, il y a 3 pasteurs, conformément, personne n'a Charles à cause de la modèle. Hein? Et Denis, c'est qu'on a trop sage, habité dans la kilomètre, c'est dans la kilomètre. Après ça, on a Matthieu 11 28. Na moni batwazong c'est la vidéo wana que prophète Denis Lesi à la cara qui koufa na ndeko moi après ça il koufa te parce que ya on va blo musupino passer bolobaka azaki pesta azaki trop sage non Denis Lesi azaki sage makasi so ka lobaki loko ya koufa bi ngana ko bana kusa kufa lobi ya koufa mais nzambe azwa on est menace okina nzambe azwa ndeti nini atika kina azwa charge na ye nzambe azwa charge na ye mais ngai na kokokate parce que a touché passe na motema ça dit quoi Somme 5 verset 5 ne touchez pas mes ouais ne faites pas mal à mes ouais na zonga sous Somme 6 verset 16 batele meki arona Moïse mabele fungwa make enyataki bato so bakufaki batusha kama musa ina nzambite Cette fille c'est Rafine Toumba, une blogueuse chroniqueuse
de la RDC. C'est une fille très connue qui clash beaucoup, hein. Elle clashait beaucoup. Bon, elle est partie de Kinshasa, elle est passée par la Turquie avant d'arriver en Belgique. Elle s'était arrêtée en Grèce. Donc, comme beaucoup, elle avait pris le bateau, hein, comme beaucoup de gens avec ses enfants. Ça avait vraiment fait peur à beaucoup de gens quand elle est arrivée ici en Europe. Mais voilà, au lieu de changer de vie, arrivée ici, elle est restée dans les clashs. Il paraît qu'elle avait eu un problème avec le pasteur Denis Lessi. Et ce pasteur, vous savez, hein, c'est aussi une grande gueule. Il paraît qu'il avait prononcé des mots. Bon, moi, j'ai vu la vidéo, hein, c'était un peu virulent. Mais est-ce que c'est ça qui a causé la perte de cette fille? Je ne sais pas. Mais voyez, voilà, il avait... Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas un mot à dire là-dessus, mais je suis simplement choquée, quoi, de sa disparition. Elle vivait seule avec ses 3 enfants. Dans le dernier qu'elle a eu il y a 2 ans à peu près, c'est le service social qui a dû appeler le papa du dernier enfant qu'elle a eu. Écoutez la parole du pasteur Denis Lessi. Au fin de Kofi, au salaire, au yepananga, au fin de Kofi, nana kofite, nana unkra, nambio, nama futasika, nazali phénomène spirituel et beaucoup. Toute l'histoire dans quelques temps. Tant qu'évêque, ça me pouvoir moya pour maudire. Olala na mabelo bando subana bilamba pe okosila ti ba moni ndenge zosila. Yé mon moninga ne makole bukani, je suis pas content. Même elle makole bukani, je suis pas content. Même elle ba toi poto bo calculer date à lelo. Du respect à mon frère parce que si tu continues à faire tes bêtises là, dans le nation mobima boyo kanga na monso. Je suis pas content. Mais elle, bah toi pour tout bon calculer date à l'élo, c'est que Dieu est capable de faire. Pour ça, garder le silence, je combattrai pour ça. Naïbiété, toi famille naïté, du respect à mon frère. Parce que si tu continues à faire tes bêtises là, je vais m'occuper de toi, je m'occuperai de toi. Mais ndenge dans le livre de Maboga Nzambe, on a déjà en danger. Si tu te répands pas. Dans le nation mobima boyo kanga monde entier pour boyo bagana prophète. La fille là, j'ai laissé sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Jésus a le dit à moi la vengeance et la rétribution. Ngai na rolia mutoko Charles ndenge natana ngindokeon. Na rolia ndeni mu centre lokola Charles Lesi. Au finga ikofi, au salaire, au yepananga. C'est le visa qui confirme, les amis, j'ai ta vie éternelle. Une sacrée leçon à tirer à travers la disparition de cette fille. Cette fille était pleine de vie. Elle avait encore la vie devant elle. Mais regardez ce qui s'est passé. Il suffit d'un rien. Et voilà, ce qui t'arrive, tu ne contrôles plus. Parce que la vie, celle qui a la capacité de la contrôler, c'est Dieu. Mais lorsque nous faisons nos choses ici sur terre, nous oublions que si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Alors, elle est déjà partie. On ne peut plus lui jeter la pierre. Mais le problème, c'est que, voilà, il faut qu'on en parle pour que après, ceux qui seraient tentés de faire comme elle, essayent de mettre un peu d'eau dans leur vin. Elle était une grande gueule. Mère d'enfant, lorsque nous sommes déjà maman, il faut vraiment qu'on fasse attention. Il y a des gens qui incitent ces filles-là à insulter d'autres personnes, moyennant de l'argent. Est-ce que vous croyez que vous leur rendez service? Ce sont des filles qui parfois ne travaillent pas. Elle, au moins, elle avait trouvé du boulot. Après, elle ne le faisait plus. Donc, elle avait donné sa vie à Jésus. Heureusement d'ailleurs. Donc, on peut espérer que son âme repose en paix auprès du Seigneur. Parce que Dieu est venu aussi pour nous rechercher, nous retrouver et nous sauver. Voilà. Donc, elle est morte dans le Seigneur. Moi, je veux juste attirer l'attention de certaines personnes. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que pour en donner aux autres, vous les incitez à faire du mal à d'autres personnes. C'est pas bien. Si vous voulez aider les gens, aidez-les sans les pousser à faire du mal aux autres. C'est clair, c'est simple. Au lieu de leur faire du mal, ça c'est leur faire du mal. Parce que cette fille ne se rendait pas compte qu'elle touchait les autres, mais en mal. Aidez-les à prôner la paix, aidez-les à créer des choses bien, mais pas à les inciter à faire du mal à certaines personnes, moyennant vos moyens, votre argent. Il y en a qui ont incité cette fille peut-être à insulter d'autres personnes. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle a souffert. Elle avait critiqué le prophète que vous voyez là. Les gens disent que c'est la malédiction de ce prophète qui l'a frappé. Donc le prophète l'avait maudit.
je ne contrôle pas ça, je ne maîtrise pas ça, donc je ne dirais pas la même chose, je dirais simplement que voilà, elle a souffert, peut-être qu'elle n'a pas maîtrisé la maladie qu'elle avait, étant donné qu'elle avait déjà cette parole qui rôdait autour d'elle, elle a donné sa vie à Jésus pour essayer d'être sauvée, mais elle a oublié aussi le côté médical. On dit qu'elle est partie d'une embolie pulmonaire, mais ça se soigne les amis, il suffit de prendre ça à temps. Hein? Nous là, quand nous sommes sédentaires, on ne sort pas, on ne bouge pas. Regardez, elle avait un certain poids. Quand vous voyez, vous allez sur son TikTok, vous allez voir qu'à un moment donné, elle avait pris beaucoup de poids. Alors quand vous êtes sédentaire, vous ne sortez pas, vous ne faites pas de sport, vous mangez gras comme nous mangeons en Afrique, et puis vous ne bougez pas, il peut arriver que il se passe ce genre de choses à l'intérieur. Mais après, quand tu vas à l'hôpital, on détecte ça, donne voilà ta vie à ce que qu'on t'aide, mais elle ne l'a pas fait. Donc du coup on ne sait pas si c'est vraiment l'embolie pulmonaire, c'est qu'elle l'avait négligé. Vraiment que son âme repose en paix, Rafine Toumba. Maladie, donc grippe, tout, kosu, et déranger fort. Bon, c'est vraiment regrettable, une fille pleine de vie comme ça. La fois dernière, on a vu Marie Missam où c'était pareil. Alors qu'on pouvait la soigner, mais bon, on avait pris la chose un peu tardivement. Ah. Nabimisi juste bana na obela penza na obela fatigue pro max bota sulinde kon naka nakati ndako nakovimba te ndeni tande na umoya munene nakoka te nazongaki sasa epoto stress na opasuka nikola kofana esika moko ebakangisa kaka dollar nde dollar euro nde euro o euro bon wakapusani oyo te ote wakapusani oyo te ote wakapusani nzambe wakapusani oyo to oyo te pana aboye eronde eronzambe bakangisaka toke 1 2 3 donc chambola nzambe epesinga molunge komesanga mbongo bon pardon mamie, c'est beaucoup, c'est bon faut bon ça ndeni boy besoin nzambe la fine ntumba besoin bon pa mo pesa so batolia pambala sia yango yo la fine ntumba oyo na faut la vraie baronne, la vraie patronne bon eza combien on nzambe nango ba fausse baronne bazapi na luka bona kabila ba ba fio badoka onga baronne onga patronne yo utu wapi faut za rafine ntumba faut za langa Sozangate, vraiment, je sais pas quoi. Cher ami, demain pourrait être trop tard. C'est aujourd'hui et maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Faites cette prière avec moi, car c'est Jésus est le chemin qui amène au ciel. On l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Prions. Je reviens auprès de toi aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes saintes mains. Je crois et j'accepte que c'est toi, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.
On t'appelle l'alpha et l'oméga, toi qui connais ni début ni fin, ô Père. Je me remets entre tes saintes mains. Me laisse diriger par toi, ô Père. Ne me laisse pas m'éloigner de ta présence. À travers le sang de ton Fils Jésus, je m'abandonne entre tes saintes mains. Aujourd'hui et pour toujours jusqu'à ton retour. Dirige-moi, Père, sois le seul maître de ma vie. Je crois et j'accepte que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Comble-moi de ton amour et de ta protection. Humblement, je viens me laisser auprès de toi. Pardonne mes péchés. Rends-moi, éternel Dieu de gloire, propre devant ta grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, cher ami. Bisous. Kiss. Que l'Éternel soit avec vous. Bye. Tanapasi hata minyoko nakosimbase kumbona Yesu hata elikia esilinga ye nakosimbase kumbona Yesu pesemeli biso lelo mususu nani yaya Kombona Yesu kumamase Kombona Yesu likiaya bomoi nana bébé Salem Clément mususu nani yaya Kombona Yesu kumamase coucou les enfants de Dieu tongo etani mokolo elamu ngapena utsola muka na inazwa douche bébé langa dérangé déjà un bon matin chez moi à la maison. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je vous aime énormément. Portez-vous bien. Bisous. Kiss. téléphone ezo souvenir téléphone ba benga nga boy na yamba qui mais insisté tellement à 4h pas 4h10 15 tellement insisté na eko yamba ton na yambi non médecin à se présenter médecin légiste bon atuninga ipona ko atuninga non voilà ninga na loba inomba moto toujours numéro yebi ndeko ntumba rafin tout ça ngabi oui na yebi ozana ninga bi non aza petite sœur teke ya famille mais petit sœur na yebi na yabi parce que to moni to bengaki la police babi atikaki numéro na yo na dossier na yo au cas où peut-être tu as un problème ba ko benga bon ngapi na yeba te ka sala elo mo bongo voilà ayo ko annoncer ngaki Rafin Tumba akufi voilà bon ngapi na yo tu na ye akufi na nini pona yeba abisinga non asali arrêt cardiaque dû à au moins ndenge ba kayu ebotaka na kati ya sang so ba kayu boti ya pêchaka circulation ya sang et c'est passé bien ya wana mutu yaki ko pousser plutôt na arrêt cardiaque donc atiki biso bongo ebisa bango bon ça va pour mais ate ngana oyebi sa famille et puis le rôle eza na Louviers ngaza na Liège ça 1h30 à route donc on a certainement na moi bon na moi yango pe naki ko benga la bengi bandeko tina bino pende bo bengi to solna na ariashu to sololi to solna Claudie Diasuka voilà to sololi na bango to sololi pe na Mike to sololi pe na Apo Firenze bon Mike ko tumtunda ko ebisanga bito ndinga sali boya ko songa na ndaku to ya patient surtout nga nazalaki déjà wana achaki numéro na ngada na ko vanda bongo te donc voilà yango moni to bengani pe na yo depuis tongo bengana nga pe kolongo na Bruxelles tina koma wa nyo kwa mi na mbula ngene zo beta boye to sali effort to ya wa mais normalement morgue et kanga a na 16h morgue kanga na 16h mais basali exception alobi que non en tout cas le roi bouti musika problème ezate to ko tika bino botala tinde to zelaki na bino wana baye ba conduit biso na morgue to moni
yo posa journaliste ma équipé sali ba vidéo mais na sepele lo moko o bino bolobi ke to filmer longité. OK, exactement. Pour na respect ya corps. Na mowe. Tobi to filmer longité to talaki to moni longi na ye mais to contrôler tout mobimba na roba qui excusez totali nzoto mobimba et puis na mona ki na moi ni moko na tunaki na tuni bango ba bisinga non bon bango baza censé te ya koyebisa biso probition to yebi yango ke soki corps ekoti na mort faut ko kotala na talaki ndenge nini ndi bomevimbaki na talaki ndenge nini na poser ba question o ezalaki censé mais il faut comprendre que bandeko ya mort bango ba bi baza censé te pour que ba expliquer biso Néo monaki continue de monnaie. Il faut que cela na médecin pour la tuer. Mais médecin déjà anosaki cause ya liwa. Déjà yango wana. Bon peut-être au boyo comme ta koloba boye. Isa yango wana tu ba loba. Donc akufi asala ki arrêt cardiaque. Suite nango donc ba kayo et se présenta ki na sang na ye yango ne poussé na arrêt cardiaque. Yango wana donc biso to sur place. Déjà boye hôpital au Rafine. O akufi aza mutuka lokwa ngana yo. Donc, bon, il y a un bino koututé o azui, pas bandeko finga, toi bandeko salabouité. Ces derniers temps, c'est au landeli, Rafina bosse, au ten TikTok, ni akome ko chaka banzembo nzambi. Akome ne kaka moko kote ya. Moko koloba, yangwana bandeko babato mi lengi la toyebi ngonga te, toyebi mukolo te. Lelo Rafina koufi, je ne pense pas qu'il y a coquille c'est 40 ans. Ana ba 30 et quelques. Parce que toi presque, toi baninga. Yo peut-être autant aux ans à 40 aux ans à 50 aux ans à 60 à kokanisa te ke soza na pe ma oleki ete e aka mawana ngolo nzambe na bomo ina biso. Alors du jour au jour to la mukaka nde balobaka il faut to zoka conscience to ba ke liwe kokyo ya à tout moment. Kokanisa te ke nga il faut na koma mpaka na simba nzete il faut lobaka soki nzamba lingi nga na ko simba nzete soki nzamba permettre ngai na kokufa mino nyonso na monoko esili suki nyonso ekomi pembe parce que c'est nzamba permettre te yaya to mona na bano ba obotama lelo akufi biso ba mami bimba to ana bomoy donc ozana bomoy elakisi te ke yo leki muto akufi te ezaka juste nzamba sali yo grâce na moni bato mosusu bakoti siko babi Rafine akufi na nini Rafine nini ebomi na mukuse cancer à motema. Et bandie, ça fait 2 ans, bah, mon aïe, bah, pilule, wana, bah, bisogi, bah, pilule, ane, maté, comme il a monté, mambala, mon cancer. Mais ça fait 2 ans, bah, bandie, qu'on peut, c'est, bah, rendez-vous à l'andela. A qui n'a pas checké, yepo. A qui n'a pas checké, yepo. Bah, pese, bah, kisi. Po, na, bah, pese, bah, calmant. O, eko, ça, la, ke, bah, bilouana, misatu, et matate. En tout cas, docteur a expliqué un gazaki clair. Mais bon, comprendre que si on a un expliqué, parce que le terme, oh, ya tangenga ba mo, oh, ya lobby. Nga na ebi ko prononcer ngote bomoni. A expliqué nga na mukuse, oh, nga na comprendre que Rafina zaki na ba nini moko na nzoto. Obe ngoni ba click sur ba blo mo bongo azaki nango. Et ba moni ango. Il faut y avoir un rendez-vous landela ba sala ke ba si sango puissance donc ba pesa ke ba kisi to ba traiter ke ezala susu na effet en fait ezala na puissance te donc ba calma kango abi soki abande ko landa ba rendez-vous eze loko yo akoka ko zanango mais que ozoya ata 30 ans azaka en vie parce que alinga ke banda ko respecter ba ngeba bando lande l'évolution nango ba mona question ezo mata ba opeso boye kita soki sali boye bazo landela. Mais Bobby, vu que Yemoko, ça fait 2 ans, bah, ça y est rendez-vous pour batali dossier nyonso. Bobby, qui est toi, na poto. Et toi, na poto, Bobby, mambu nyonso. Munganga, même, on pose aux questions. Azokoma. Donc, bah, koti na dossier, na batali. Depuis, bah, ça une nouvelle, ouana, ça fait 2 ans. A Kenda Hospital te. A lande la kayango te. Bon. Munganga, ebisinga. Munganga, abi docteur, jamais encore akoko long hôpital pour landa maladie na ndako eza yonde maladie herba yebisio ke ozo na boye yonde faut ça ba démarche pour se faire soigner ba malade baza ebele oyo il faut bango ba kiper et puis babi quelque soit malade ya ndenge ni ezaka oyo hôpital ndeko yebisa o que soit you azo sekani papa mwana liboso a boxer nde na yoki on dirait aozwa mwana ni ozong sekine aozwa mwana yi papa mwana pe ya mibale pour Rafina botina mibali misato papa mwana pe ya mibale azana ba possibilité
ndenge na yoki papa mwana ni amibale pa zaka na ba possibilité ali boso za maître a muta judoka a maître so ba maître bata judoka wana ya mibale za na ba possibilité nde na yoki babike ba ozwa bana na bango ba ozongsa bana bango kin ba ozongsa bana bango kin en tout cas ngaso ba ozongsa bana bango kin et ça peut ida bien baza na maboka papa bango moko ole batika la isolé na poto. Donc na ebité o liboso da koli na ya komiso ba 14 so 15 so alobi ke papa nga na otika na poto na garder ka contact na yo problème na ye o pa mi balé so tata na ya ozwa ka ba papa bana Rafine Tumba ba rendre responsable ba papa bana Rafine Tumba ba rendre vraiment responsable même temps ya ki tanga ka ete mai hôtel azwaki na Paris wana parmi ba tata ba ni mi balé moko mtafutele bango place bazaki na hôtel wana donc ba tata bana Rafine vraiment côté wana bazaka batikala kozala jamais irresponsable pas bana na bango. Rafine banda zaki yemo nde mutamime bana ne parce que Rafine alembaki na poto amime bana nete na poto awa parce que azangaki batata bana baboyaki bien baboya kozwa charge bana na bango non. Rafine yemo nde zake mama zaka na motema bo mama alingaka place azali bana ne pe bazala yana basi musuba kokana bako tika bana te. Même net nga pas même pas bande ko nga na ko tika nga mwana nga te na ko kate parce que na misana te donc mutu na mutu azana ndinga lingela bana na ye alors Rafine pe azaba jara ba mama oyo akoka ko séparer na bana na ye temps ebele te alors amone ke nga na za posana ki ova na poto na ko zo bana nga jamais na tika bango na bakini semena ki na bana nga yango ya ki na bana na ye mais tia zaki na kin ba papa bana ni banda ozo bana na oya liboso papa na ya banda ozwaye papa na ya banda ozwaye abanda ozwa charge na ye ya mibale papa na ya bana na ya banda kozwa ba charge na bango to mona ye pon pasala ba émission aloba ngo pe ke nga ba papa bana nga bazala bazwa charge abana na bango ye mo pa loba bango ke hotel kutu na vandaka papa mwana na nga moko mutazweli biso to vanda tanga okike to koti Belgique atindeli biso Western Union donc aboti na ena mwa bato oyo baza ba responsable alors ba misu ba ozwa bana na bango ba ozongisa bango kin oyo asuka mo papa na yeso paza na poto papa na ya ozwaye mais ba o mibale wana tata bango ba na kin ba ebida ba tata bango ba sula na bango na ba video Tumba toza kolanda explication ya Karine Mokonzi oyo a solola ki na médecin na soli na médecin expliquer nga boye abi eloko ebomi ndeko na biso Rafine Tumba asali crise cardiaque pourquoi parce que ça fait 2 ans ba ebisa que ba boule moko atangeli nga kombo ba boule moko bato ba docteur ba médecin de ba royer ba mamno loba abi ezaki na 3 boule moko o ezaki na katine ezomata ti côté ya motema ba ebisaki déjà il faut respecter ba rendez-vous yaka ba landela yo ça fait 2 ans akendaka ba landele te a respecter ba rendez-vous ya munganga te donc ekomi na motema o to bengaka cancer alobi soki eumeli yango nde ekomaka cancer a motema mais ya ye esalika 2 ans vi ke ando landela te vi que babiloko nyonso to mosusu bapekisaki ye mpo babulu wana ekola te eza na vitesse te ya komata na motema arespectaki te asalaki crise cardiaque bamemi ye na hôpital ndeko na biso akufeli nde na hôpital na 4h du matin ok bakoki ozwa ye à travers ba numéro wana po apesaka numéro na ye te bino mo boyebi ka nde toyaka ozwi no téléphone te même soko ozwi me na ngunda boyebi ka nde makambo ezaka oluko kosa po et voilà donc nde apesi numéro wana bakoko ozwele na 2 numéro wana etikala boyebi mundele na recherche nde mundele bacontacte na nini place tobwaka bangunda a na petit château eluki ah ouais en direct de Belgique ah oui hein Rafine Tumba kuma poto Maman, j'avais toi la poto, hein, poto ta Belgique avec Yemei. Yemei. J'ai sin zambalo yemba. Muta lobisa bango mikolo. Muta nyoko la bango. Boko nyoko ama. Na biso Rafine Tumba na kanisi lisusu na ndula wade ya Matadi
Dès que Charlie a lobby, ya kindara mabe bazala la chambre mona Charlène, Charlène ngela la bandi ko lukaye azo mona na te personne. Charlie passe mais bizarrement na poto kuna ba ngba ça SOS. Mais bato baboyi ba ça SOS ya matanga na ye po baluka soit ko yane bembe boy soit ko kunda kuna. Bon, kasi yango na zomona bato batala biso bayebi moko na moko. J'ai entendu na landi yango pe bato balingi te mutu alingi ata kokotize te mpona makambo na ye parce que baide ekomaki parce que ye babota bango kaka au fait batikala kaka nayebi vi na bango te mais batikala ondire na leki na ye kaka baparent ondire bazalaka awa te so bazalaka soulte je ne sais pas trop mais awa na kini nazalaka na leki na ye ya mwasi na ndenge yakenda bongo leki na ye atikalaki je crois que ye mtaza kosunga leki na ye ntanso mwa bamikemiki c'est ça et les gens voulaient à ce que lokola atiki bana leki na ye wana bamema ye kuna po abokola bana wana batinda attestation à décès comme ça il va permettre ya senga visa le quoi zaka seule famille ou atikali pona yaya na yaki amona pesa bakunda yaya na comme ça il va rester là-bas kwa kingi là-bas na mais ata mutu ali ko ça démarche wana zati pas nous surtout baboui suite il y a comportement na ye nene zalaki j'imagine les degrés parce que moué ya zala na monguna te c'est ça mutu kufa rapper na mabete mais na comprendre te communauté balingi te koyoka makamna ye o cotiser o ko sala mutu ani ko ndima ko sala eloko wana azati. Donc, il y a un interpellé sous biso bandeko bayeba ke auto salara il faut tamaka c'est auto lonaka to bukaka nazotala ke communauté baoka ka mawaso muta kufili bazala mobiliser tout ça basala makambo mutu baboyi ko assister na makambo matanga ya ndeko na biso rafine ça veut dire que les ana niveau nini non na mona boyete souvent ce muta kufi za ah mawa mais yayi mawa ezate personne azo comme mawa nayi et c'est très grave c'est que la sœur avait vraiment blessé le cœur des gens donc nzambe ayambaye parce que on peut tika za na encore ba formalité ata ba kundie na soki na cercueil en or ata ba saili kamo songolo paka l'essentiel eza kunda makaka pe manakimia pour moto akozonga te peu importe autre ça donc nzambe ndia yamba molimo na ye voilà ce que moi je peux dire c'est triste mais et ça langa parce que mon communauté mbala liboso na yo ka ba saboter ebembe mbala liboso communauté lingi na ngote ba lingi te impolitesse boyna boye après to senga kaka bato ba pe ke mowe yazaka na monguna te makangela mowe kanda te mabe soki ezalaki yo mpe ebaki ozata na mabe moko osalaka peti bato mosusu baseka mpe na likambo osala bango te si ya lieu ya koluka moyen ya kosala quelque chose tofungola mitema tosala kaka mpo lelo ye lobi ekozala mpe yo lobi kuna mpe ekozala nga on ne sait jamais tant tozoreproche motu biso mpe tozala exemple ti tozoreproche na mabe asalaki mais tant tokoboya koparticipe na kokundama na ndeko ya mpe ka mabe biso moto tozosala donc toloba likambo na contraire nango la communauté congolaise vivant là-bas surtout en Belgique ou encore en France, bon mais quand on s'est mobilisé, même si il faut de la bino tout ça là quelque chose, on peut toujours le faire. Dites-nous ce que vous pensez parce qu'il nous devons sur place. Rapatriement s'il fallait que la République puisse mettre la main dans la pâte pour nous cas. Rafini Ntumba à Tikibiso. À la fleur d'âge, hein? Encore une jeune dame là à Tikibiso, à Koufina Kayusanga, avec na bambouma ya makila, la bambouma ya makila, la kata makila na et donc ezara ba boule ya makila. Je crois que la sinabeta li solo yokala, Kayusanga na makila, c'est une urgence médicale. Donc comme le bac en anglais, it's life threatening. Et c'est un danger de mort. Si vous avez un caillou sanguin, vous avez un danger de mort. Donc, il faut que l'on lango. Alors, Nako le banini. Bandeko, notre santé d'abord. Bilo on est caillou sanguin wana. Ce que bandiko se manifester dans zoto na yo koyo ka ba symptômes neti pema. Ya okoka pema. Hermocope. Si vous avez un moutou, vous passi. Si ça se passe au niveau du cerveau, comme si vous avez un belé, donc vous avez un malaise général. Au mona moutou passi, tolo passi,
makolo pe pasi po ekoko kangama na musisa mobwe na makolo omona pe kote kokeba te makolo evimbi. Alors soki oza muto munene eza difficile pona komona bisika makolo evimbi. Kayu ekoko salo partout. Soki esali yo na makolo ekoko vimba yo okoko perdre même ata musapi tout ça là parce que intercaler donc et interrompre passage ya makila na oxygène na bilei po toyebi ke makila mutu etambolaka kote wana oyo makila etiki kokoma ekokufa cellule ya kote wana ezokufa pona nini ezolia te. Alors après quelque temps déclaration nango ekozala pasi. Vraiment, ce qui ça se fait, imaginez-vous na cerveau okoyoka mabe makasi mabe wana yaka progressivement na tolo pema mutu pasi vertige pona nini eloko moko ezosalema wana misisa ya mutu na yo carence wana ebandi eloko moko ebloqué côté moko ya cerveau ebandi kokufa malembe. Soki déjà ndenge naza boye je m'imagine ndeko abenga nga loba na nga mama linda nde balobi na nga naza na bakayu na makila na koyeb na kotindo mbangu kende na hôpital. Eza danger de mort ezali life threatening mais c'est très facilement traité. Les cailloux sanguins battraitaka ngo très facilement. Déjà soko yebi koza na bakayu sanguin d'abord ozane poso ya anticoagulant. Aspirine otomelaka pamba, c'est un anticoagulant. Soko miyebela ki déjà okoko melana yo anticoagulant. Ou sinon ata na bopito na biso ba aide soignante na biso ba eba kaneka ko traiter biloko ndengwana c'est très facilement traité oko bandana anticoagulant ba kisi oyo eko dissoudre mbuma makila wana. Okomona ndengo zoka tolo pasi wana ba pesi oxygène pourtant oyo komi koyoka tolo pasi mutu pasi okomi kozana carence wana mona ba kopesa oxygène ba pesi eloko moko ekitisa pasi wana et puis babandi kopesa yo morphine comment na moto benga nini mona morphine oxygène nitrate et un anticoagulant. Mona, biso benga mona. Traitement ya caillou sanguin. Mona, donc morphine, oxygène, nitrate ezali kisi oyo bomona bato so ba pompaka ngo na zolo to ba kopeso ngo ochango na se ya lolemo ezalo kwa ba tablette ba comprimé moko sublingual donc ochango na sa lolemo boye et bani ko se dissoudre donc atoza koyoka bien te yango bani ko sala musala nango e ko fungola ba vaisseau sanguin na yo e fungoli ba vaisseau sanguin wana elekisi mbuma wana bandi ko leka e ko garder musala nango yango wana mona traitement auto sala la na lobi yango parce que eza babiloko moko yango bomona kabiso mama linda boye malgré que tozana bato belé batala kabiso te hein. Mais je sais pourquoi je suis là. Le message doit passer dans notre communauté. Ça fait bizarre. Il y a comme on a babilenge boye, bazo kufa, vraiment bien té. Surtout ceux qui déjà mato ino yoka ki ba ebisio que non. Ozali na ba caillou sanguin na makila, ozana ba clotte, ba thrombose na makila na yo. Vraiment, la différence entre le spirituel et le physique. Dieu nous a déjà tout donné. Quand tu pries Dieu, Dieu guide-moi. Guide-moi dans ce que je dois faire. Regarde, tu m'as tout donné, Seigneur. Voici mon projet. Aide-moi en tant que femme, en tant que maman. Que puis-je faire? J'ai l'intention de faire ceci. Mais c'est pas que Nazo Kaliboumou, pas si je viens, c'est Dieu, je dis, Dieu, j'ai mal au ventre, hein, guéris-moi, pose ta main invisible sur la gauche, pose ta main. Ce sont des trucs, pourquoi pas ne pas prier en même temps aller à l'hôpital? Potozaki na bopito na tomonaka, batu bazoya, au moins penza mutazana hospitalisé, batu à prière ba yé pe ko sambelela à l'hôpital, pourquoi pas? Pourquoi ne pas combiner les deux? En tout cas, comme je l'ai dit, ça pouvait être prévenu. Yeah. Mais en tant que des humains, on fait ce qu'on peut.
Et quand le temps là viendra, écoute, Abisso Toza peut-être prêt na kokende. Sinon, accident ezalaka. Mais dans ce cas-ci, na ba explication na moni, c'était, it was preventable. Donc ça pouvait être prévenu. En tout cas, mes condoléances à tout le monde. Et voilà, la santé d'abord. La santé d'abord. Yeah? Bye yo. Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou n'a présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou lobi tal bota la bino monde to sali appartement la biso ngebunge. Bota l'appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou lobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene. Chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Maman Bijou lobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Même ligne ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Maman Bijou lobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou lobi bozala toujours branché. Bosala ba réservation na bino tozala ka na 7 places. Ba place na biso ezala ka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezala ka na cuisine na kati. Yango na Maman Bijou lobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau. Oyo ezala ka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Maman Bijou lobi balali. Merci na muto yo surtout pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. So on a un long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou le dit $30 ya pamba. So on a un séjour moko ya mukie. On a $40. Appartement la biso avec $40. Vous avez un appartement oyo oza mobimba. Malili loko la chambre froide. Vous allez toujours brancher. Vous s'abonner massivement à la vidéo suivi. Beaucoup à la journée d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko. Maman Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba
nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko, hein? Babone na nga nyonso, bato nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso. Mama Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota sikoyo na chambre, tozokota na cuisine mpona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona bamire, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Mama Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko. Balobi te video TV nde makambo, nde mosala. Balobi zanga na yo nyonso, mais zala na mwa makuta mpona osala boye, il faut mbongo. Mama Bijou alobi boconfie biso, grâce na bino nde mosala ezokende bien, nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune, botala lelo ndenge ekomi. Grâce na bino mosala Mama Bijou do ezokende kitoko. Merci. Nazozela appel na yo, tala numéro na nga na suka, benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda. Bomona siku cuisine nango, et puis bozomona chambre nango. Soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino. Deux chambres nango ezali appartement numéro 2, nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozu appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa, basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine. Wana eza mpona bato bayaka famille, ozoya na bana na yo na kine kobukala te, benga Mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais d'ici. Toza na groupe na biso, toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai, sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Toza na Irebu, bato minene bayaka, bato bauta bapoto, bilo kitoko ezawa. Toza na yonso, tosepelaka na matonge. Hôtel Mama Bijou, tosepelaka Mama Bijou aza na baide ya malamu. Tosala makambo kitoko, bato minene bazoya, bapaya, banini nyonso tu eza nango. Biso bakuna bazalaka te. Toza kimia. Wakande bozomona ezepa mwa ya poto tika dedika Mama Bijou toyambaka bato minene ya jete. Et puis Mama Bijou atiki biso te, ate sous boutique, ate boutique nyonso kobuka ezali, ezala parfum, ezala déodorant, ezala masanga, nyonso ezali chez Mama Bijou. Chez Mama Bijou soko oyo okolala kitoko, eza te climatisé courant, wow. Nyonso ezali chez Mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayonse ekuze pa Mama Bijou. Pa Mama Bijou kitoko wapi. Kitoko wapi pa Mama Bijou mwa ezali. Mama Bijou bayo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.